Ada Mwangisa, c'est un nom qui va nous rappeler beaucoup de choses. Ceux qui ont connu la musique des années 70, ça vous rappellera sûrement Isifi Lokole, Zaiko Wawa. Eh bien, après des années, il a disparu. Alors, dans mes recherches, je suis arrivé à les retrouver. Ada Mwangisa est sur nos antennes, surtout il est dans ce plateau. Avec lui, nous allons parler de sa carrière et puis des différents moments qu'il a vécu dans la musique congolaise moderne. Madame, mademoiselles et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans notre émission Congo Musika Musique. Ce soir, c'est avec Ada Mwangisa. Beaucoup l'ont connu, ils l'ont peut-être oublié, mais il est toujours là, il est en forme. Et je dirais ce soir, bonsoir Mbouta. Bonsoir. Ah, viens, Neni. Madame. Makambu Bele. Nicole Bele. Makamaluti na mokili. Ah, toujours Bogar, viens. Ah, na mibuo tokomi na ngoki Bogar na ngoki kotika kaka. Ezala yo, Josa, Roxy. En tout cas, ma beauté Zozara kaka. Ah, tokoli peut. Ah oui. Ah, bien. En tout cas, Neni. Ça va. Depuis Zaiko Awana, ti toyoka soute. Bon, na va na travailler na molili na l'ombre, mais na zali. Ah bon? Oui, na zali. Amoni zelo kozana makila otika te. Ah. Na to lala ki moke pongita ngola mokezaka wana. Obeti kaka. Ah, en tout cas, viens c'est combien to ya mieux lelo. To repeta na histoire. Ba moment oyo to passer na yo na kati musique. Ouais. Ngai nazwaka chance akoyeba yo na quartier. Bon, bamsu bakoyoka zuwa. Aza vie na biso ya bandal na ntsanga. Nakobetula mpe lisolo nga mpe nakomofanda na ntsanga. Ka côté na bino wana donc. So na kekini nazaka quelque part. Ah ouais. Hasard. Alors, vienga na yebaka yo na bandal. Mais na kola na question moko na tunaka. Ba orchestre zaka ebele na bandal. Pourquoi tu as obété dans l'orchestre na kati ya bandal? Par exemple, les Simba ou Ningisa Kamokili. Pourquoi obété dans les Simba? Ah, tango les Simba eza ko renye wana biso na makama classe hein. Ah, tala kaka to ba classe kaka ide kutu teke o to zaki ming classe. Mais to kotala bango musika ndi bazo ko beta ba fancifaire ba ndenge bana quartier bazo ningana. Kotala bena na kati ya quartier ba miste ba ni ba so ba veste ba pere ko yiba veste ba pere banda ko donga la teleke mo mulai mais akata ka kanko ko lona benda gombe fancy fair na affaire de la gombe to ko mona na so ki pena idée pena kota le wana kutu na zana idée mais on balade déjà au gratter guitare alors na oui tango na gratter guitare mais idée ko kota penza la simba za guitare. Mais alors, après les Simba, tu as regardé ton tour Madilou. Et Madilou. Oui, grand frère quartier. Na Sundi, on a Sundi. Oui, Madilou déjà sérieux. Oui, grand frère quartier, na Sundi. Alors, Madilou, tu as envoyé Bakaya. Ça musicien déjà. Ah, les notes, oui, on dit mingi zo ça mo yo ba ya bimia kene nzela na yeme. Mais abandaki déjà musique le rwana. Ko yem po vie Madilou azo yemba lokwa sam hein. Ah, déjà ma période là. Ah, yemba lokwa sam ngwana ko. Vie Madilou. Papa iba ko beta balle les sous. Ah, c'est joueur. Mais oui. Aiba iba. Ça to comme na photo Madilou les sous. Ngana yeba kapa na bango. Ba rosala biso ba vaccin. Pas na bango dispensaire les agues. Dispensaire les agues pas na bango. Ah, donc un grand joueur déjà. Ah, beta bien ko. Alors, ce qui les Simba qui a joué, mais bon, qu'est-ce que c'est que Bimane tiba Tao Tao. Bon, Tao c'est que kota mular kuna yebi ke ba. Ezaki na bisengo. Nani Mpoi ya kubeta drum hein. Ah, John Poi. Na Tao. John Poi. Bon, tu sais que vous avez peut-être idée que nous kokota bani to ko kende pesa mingi te. Bon, na orchestre mususu ya quartier. Nakina idée kokote mais ko aider bango na ko aider. Neti ba John tango John Sakane bibi. Berto Sasali yango bango Aziza bazaki wana Liango ba chanteur mususu ba kombo équipe.
nakoyede bango kozala na bango basomi bazalaki na orchestre nini somi nayebi orchestre bazalaki te mais mingimingi biso ezalaki focalize kaka na jo na jo biso to na quartier tozala na bango mais kobeta mpenza boye mpo nga nazozala wana me nabetaka nango orchestre mosusu ya kasavubu nazalaki mingi na orchestre na kasavubu mpo biso na kasavubu tozalaki na orchestre lengo na kasavubu ofanda bano na ntsanga mokenda nabetaka kuna na kasavubu mais eloko kana sa na quartier tofla donc azalaki moto alingaki trop ye azalaki na lepati bana ngenge donc tofolo ntango asali nzembo ne wana lomboto ezosala succès ayobeta mpe na radio lomboto ya mabanzo biso sikoyo naisifi bamusicien ezalaki foto baguitariste mosusu balongwaki na bango basoliste oki na bango te nazwi sikoyo tofla nga mpe namemai naisifi wana peti adimi namemi tofolo sikoyo naisifi nakende pa evoloko comme kombo ezalaki tofolo evoloko kombo fo ekota na marketing yango nomoni evoloko achange ekomaki tofla yango etikali mpe libela evoloko moto abongolaki tofolo ekomi tofla mo ndenge ekomaki kaka na kati ya mulu wana bashikoma watu babandaki deja basiko bazobetana bazalaki na groupe na bango lepati ye soliste ya lepati bana ngenge groupe na bango lepati tozalaki tuna nini ayaki jo na jo sakana lepati bana ngenge na kwempa ezalaki kaka wana kaka basinkino wana mingi orchestre repetaka kaka mebetaka mais mingi lepati na jo na jo d'accord alors yo biso toyo komona yo bimi na kati ya isifi lokole bon expliquer biso nanu obandaki place nini ti ya kobima na kati ya isifi lokole donc ngai ntango naki na orchestre mosa kasavubu wana na lengo joboke mabisi bango bazalaki na tabu na babertos bwana ti mpe azalaki na tabu engombi ntango bakabwani bango basalaki tabu na bango engombi ngai sikoyo mokolo moko navandi na ndako navandi nasoko grate na kaka gita na butu nzoka ye jo mabisi azali koya azoyoka son ya guitare azolandaka son ti ayokutana ngai navandi na ngai libana kobeta ntango ayoki foya na lingwala na groupe na biso kuna tabu engombi yana kende na lingwala te nabandi kobeta nakokuta Poli Antoine Denoade Tonto Boutier José Fataki Kennedy na basse na drummer azaki Criso leki ya Boni azaki na East Boss Boni leki ni mta Criso ayi mta beta drum Boni chimanga so ba leki ne sko Criso wantu bani kobeta na tabo engombi ti période moko ponga zo za mingi na vie mantiamina bon Paul boye bana deja yazaki ponga ngamta zo kutwa ye kuna guitare kaka bani maître na ngai quoi na komi wana olongo banda lokenda pa na ngilingiri ponga zaki tout le temps zaki na kasavu donc na ndako kuto mona ngatro tena zaka mingi mikasavu na ko za netro tout le temps nazobeta donc dans tous les deux orchestres lengo na tabu ngombi bala moko siko na kwa na bakuba mayopi accompagnateur na bango seba asaki fier atango wana bana ba madilu na asaki fier siko bango yebisi vie mantiamina ke bazana besoin na ngai arrivé yo sa sikoyo ayebisi vie mantiamina pesinge pa na bango bekino beta na bango na beti na umelaki te moi benza ekokai te tia na lungwe kaka na fai na ngai na continue kaka na lengo na biso siko ezalaki samedi moko boye navandaki na ndako eyaki samedi tovandi na pere mpo nga kozala mingi na pere na ngai simbaleka na pale na ntsanga sikoyo bamasta na ngai bana kasabu kadima kasidi aza mingi aza sikoyo na kandakanda azaka na kanda kasidi kadima na mista mosusu ya jidoka John
namoni baye na ndako samedi ezalaki avant midi nga navandi pere aza korepasse tovandi baye di tokoluka yo nini bokasi di baevoloko balongwe bawemba balongwe donc bazoluka bagitari toyebisaki bango ke tokoya na yo nga lobi antuka nakokende te nayebisi bango nakokende te bango lobi moli kaka bamista nanga bajidoka okende te ndenge nini sikoyo bazwi gitare na ngai mpo nga azaki na gitare mpenza ya bien ka neti bagitare zaka nango nazaka nango deja gra na nga azaki sango moto apesaki ngai bake na gitare na nga olingo ya te bo biso toke na gitare na yo fo ya korekipera ngo kuna bake na ngoko bake mpenza na gitare nga natika na pale navani non fo nalanda gitare nakoti nake nazwi bisi bafulafula kaka nake nakiti na matonge nakoti kandaka wana lero wana nga nazozala na matims matima mpo matima azokoza mpe na vie manchamina tozala na matima tro na matima tozala mingi na matima na vie manchamina wi nake nakandakanda namonaki bato baza na kati ya lupango ebele sikoyo nalingi okota moto moko ali na porta boye okota te siko bamasa na bamoni botika akota nakoti nayi kozwa gitare sikoyo baevoloko na bawemba bazaki na kati ya ndako moni ndako bawemba kuna bazaki na kati bango nyonso bazaki na kati kuna ngabi nayi kozwa gitare na ngai ezwa gitare ndenge nini kende bango bakosalaka signe monika bakosalaka signe kuna bopesa ye te fo boluka beta ngabi te nga nakobeta te nayi kozwa gitare babi te tokopesa mpe gitare te ti okobeta donc badeba mbongo bapesio bataru bazalaki wana bataru bwange no fo toyoka kaka bongo ozwa gitare sikoyo nasani bango baza ebele ngai nga moko nakoti kaka na kati ya pale nakuti evoloko jomali wemba bozi na basi mosusu bazalaki wana basharufa nika bagrupe basi bazalaki wana bonga mpe nayebaki bango te ame basi bazalaki wana navandi kaka sikoyo nazwi gitare evoloka bando edikte ngai nzembo azoyemba yembe azodikte nga bapartition na monoko azoloba bati nabini bandeli so abandeli ntango azobandela azoloba nga nazomeka ngo na cc nayebosiko tokende nabandika ntango nabetika deux fois ntango kaka nabeti yango balobi okende susu te okende susu te biso moto kende otika babi okende susu te mpo nalinga kozonga babi okende te mbala moko lokoka akoti peti lokoka amoni nga alobi botika akende te ye azalaka na matima soki abimi awa matima okale ye kuna do navandaki torepete wana ti evoloka tinga na voiture akotinga ti na ndako mpo bamonaki baliboso voiture evoloko passate ekoti na quartier omoni kokota nanga na esifi ntango nakoti wana mpe tovandi ti tokoti maki tokotaki epai ya evoloko na yolo alors ntango okoti maki okuti orchestre complet autant bakombo tout à l'heure mais wana okuti accompagnateur na ti yo nde oza accompagnateur bon baza kozwa bamisie baza koya kosala bateste kuna balinga so bamisie baya te kua babi c'est fini tozwi guitariste donc makambo ateste eza su te bassiste ezalaki ada jomali soliste sikoyo shora drum biko na drum sikoyo na bachanteur kaka bao bautelisa iko kaka ndenge bazalaki wana wemba evoloko mavuela bozi bango 4 kaka sikoyo biso tozalaki ngai jomali shora biko koyo ngonda otis otis akobeta koyo ngonda bandaka deja na isifi mais oui isifi lokole otens ouais ngaka nsaka nayoka lokole te ye mta akobeta
lokole bon? ah ouais Oui. ye na mbondelaki lolingo Lolingo. siko groupe orchestre mbezaki wana bona vadio zoza tout le temps wana Mayembaka te. ya zoza mingi na banzembo ntango te ya zorange banzembo banzembo le musako te awa tokende boye to azaki atoloba azaki lokola maître Maître na bango. vadio azaki na connaissance mpenza motu wana na côté musique te côté boye te kodirige quoi bazoyokela mpe ye lona vadio Beaucoup tu peux vadio na chant. vadio azoyemba na bango te Azoyemba na bango te. akogide kaka le mosusu nyonso aboye ti toke maki tokende baevoloko bani balina pa maki mosusu te na yolo kaka Pas msute. Wana toza na fin 74 wana tokomi na badécembre te 74. na badécembre po bango balongwaki na bana baoctobre mpe novembre siko toke maki na pa evoloko tokorepete kaka kuna toye kosala sorti le 23 mars na Suzanela donc parce que 3 mois maki maltambo wana maki wana bozoka baiko zaiko kuna sondeni wana zaiko bake nansele donc bino mpe bokendaki biso bino mpe maki wana biso tosi tobiso banzembo bobimisa banzembo banzembo sikoyo bandi kosala mpe succès comme toza na maki bobimisa banzembo me boza na maki biso banzembo avant toza na maki tobiso banzembo 2x2 Kanya voilà Kanya na bandi yango tumaki liboso Amazon yaki après Belobi na Belobi Belobi yaki après sikoyo zaiko bazaki na internet na ntsele basali nzembo saki eboza toyoka eboza me gitare ekobeta kuna me bato bafuti muki kole pepe afuti muki manu akofuti muki na gitare kuna wana boyoka ngo ndeni bofandi bino ensemble mais kasi bango ebimi ezalaki so banzembo ebimi mutu na maison de disque na bokozwa yango tu ebimi bato tu bazokanga eboza toyoka ndenge obeta bato oyo donc batomboki mpenza vu ndenge biso tosalaki banzembo ndenge bango bayokaki emarke bango etindi bango donc basala plus quoi donc c'est sûr bango mpe bayoka bino mais kasi bayokaki te ntango bayoki etindi bango bakende maki mpo basala plus bakotaka maki après après bakoti ntango bakoti basali eboza non wana biso mpe tozala maki ko mais bango baza na maki me babetaka baconcert babimaka na cité babeti baconcert basali beboza ko terrible bolingani omona mpenza ke te bazosaka na ale biso soki toye kobimisa Amazon na Belobi siko ye kobima ecartonne lisusu tiko ndenge tokendaki kaka na 75 wana tolobaka 3 mois orchestre ekopanzana potango zaiko ebimi toloba ntango baelo ebimi tout ça wana biso topanzani te bopanzana déjà wana topanzani bawembi bakosala isifi yoka lokole biso totikali sikoyo evoloko zaiko nana sisi kotorture bino te bokabwana déjà tokabwani ko batukoyo soki 50 ans après tokabwani wemba bozi mavuela bake kosala yoka lokole biso totikali diomali ngai shora palandi bango shora palandi bango shora pake siko toza na soliste te sans soliste siko shora ke tokosala nini toye kozwa popolipo eza popolipo bokozwi na kosakosa azaki ngana di mwasi abetaka kuna ni bazwi poli aye boyebanaki biso bobeta biso orchestre mo poli siko aye
wana sikoyo bavoisin basali elo na suka ya wane wana somo elo ezokartone danse ali biso toye kobimisa banze ngala periode na biso atanga yaki même période donc tuvande orchestre za kaka siko ebandile koyemba vadio donc kolongwa na bango eza lokola mal moko nécessaire siko epesi ouverture na vadio parce que baza kolinga vadio ndenge bayokanaki ndenge aza koyedede bango fu bayembela ye banzembo na ye apesa bango banzembo na ye bayemba po aza koyede bango ndenge bayokanaki banzembo fu bayembele mpe banzembo ya ye vadio bayemba na bango ayemba na bango ko banzembo na ye bango balingi te mais baza kokabwe kodrible ye kaka ouais sikoyo tosalaki ndenge nini na elanga wana bawemba baza nano tokomi periode foire efungwami sikoyo vadio azwi cope fo asala bana esema na édition babete omoni vie olobi vie gode aki na master na ye journaliste vie cham donc sikoyo édition eke ya vie cham tobeni korepete ya kobatama ngai shora jomali tolingai biko ya tete biko ya ta mosusu bato kuna bakoyeba totiki biko wana va po panzana alors sikoyo biso 3 na vadio ye moko kaka tozwi peti moko ya beta drum kaka tobandi orepete nga na vai na be telefone toluka chanteur moko nakozwa ye joseta nakutenge nozwa ye ozwi wapi wana ozala na nini na zone ya Kinshasa mone pembeni na rai toyebaki kaka kombo toyebi elongi ete pembeni ya nani madiata bakozala pembeni wana pale na bango yayo oyemba mpe tambola malembe torepete donc ntango torepete sikoyo fo tokende studio pa bokelo sikoyo tokende ndenge toza na yolo sikoyo soko tobimi biso nyonso bayebi bayebi tosala likambo toyebi ndenge tobimaki moto na nzela na ye bo toyokani jo mali yo kokende nzela na yo nga mpe nzela na nga shola mpe nzela na yo vadio mpe nzela na ye me tokokutana kuna tobimaki ndenge wana oyeba te akebo tokutani pa bokelo na lemba tosali mpe enregistrement te tosalaki 2 nzembo ya jo mali iso na tambola malembe iso ezala jo mali iso d'accord ntango tosali tozongi lobi nango oyebi kala ezalaki banzembo mpe ezalaki rapide bake na philips son feza basali bamatrice tout rapide batiango na foire radio ya foire fikine ezalaki na radio nango bato me ifi abimisi moko terrible ko sikoyo oyo ekezaki vadio bazoyebaka voi bazosala evoloko benani bawemba bayoki bango to batomboki ya danse balobi bokolongwa bino tu bokolongwa donc bareconnectaki même bino bayebi me kasi donc vadio na kati ya nzembo alingi okanga soko oyoki tambola oyoka place nosaka yi alingi aloba ye sifi nga natali ye kaloba donc omoni esukaka ye akati sikoyo succès wana bango alobi bokolongwa biso mpe na bajemona toyade so tolongwa kaka mais tolongwaki mpe te balongolaki mpe bino te tocontinue bon sikoyo ezalaki oblige tambola malembe ezosala succès fo bobeta yango sikoyo te bato bazosenga bokobeta tokobeta bon olobetango sikoyo na isifi bana bakoyemba valimikasi oyemba moto aza kokomba ye mingi evoloko evoloko omoni ke tomanda kobeta yango ntango sikoyo bawemba balongwe ezalaki lokola mal moko nécessaire mpo na vadio lokola vadio bazolinga mpenza yemba te mona yemisa vani na nsima po lele moko mpe baza komanke respect pa wemba te evoloko te mais
mutawa make mingi respect nemso nani Mavuela. Ah, Vuelas. Et pourtant, ils avaient posé. Ah, mais ça a manqué respect. Moi, les moussous sont en colère. Moi, tant que on est travaillé biso quoi. Ah, on est comme na kanda benza. Mais comment on va le nebo? Pourtant, on va longue c'est quoi? Il est quand même nécessaire. Bon, il faut le la va devenir à quartier. Automatiquement, va le yemba. Tu veux qu'il m'ait battu à beau-frère? Ah, bah, tu vas pas c'est Ravadio. Ah, on va battre tout. Si, c'est vrai. C'est une information. Famille n'a pas moi. Moi, je vole quoi? Je bosse la vie. Ouais, bon, on a tout à fait. Donc, va de soi, baniko yemba. Mon est au continent que va de yemba, kukine mawana. Ah, c'est pour va de la place. Ah, donc, on va encore reprocher un niño fait. Quand on est handicapé? Bon, pas bon, on y sauté. Ah, bon, on y sauté. Wemba te et vologote. Bosi kutaza ko le batrote. Mais mingi voilas. Mutawo tie mal à l'aise mingi voilas. Donc ça il passe hein pour nazo le bagabo mais biso to viva ki ango elengité quoi. Ah d'accord. Alors tant on va que donc il suffit ça en 3-4 mois. To bimi na mars. To komi na juillet, to le baka juillet to kota septembre, que c'est koufia. Voilà, tu vivant, alors qu'est-ce que c'est koufia? Tu penses quoi? Quelque chose, bon pas ça. Tu bete na viva bar, nanjili. Jura. Et qui fait mo tu bete na viva, tu ke bele. Sigo to bimi conseil de silité. Pour conseil aussi là ba minuit hein. Ba 1h minuit conseil de silité. Sigo to lingo zonga ah. Ba wemba ba pêche ba non ba musicien tout. Faut que ne matonge. Oh. On te connaît seulement matonge. Donc bisoko il faut le côté. Ah, il faut le côté. Ah. Oh. Sigo to tena ba jomale. Jomale bi bato ba idene no. Jo alobi boto ke nikaga to ka so ba lo banini. Il faut le pas azika on a vadio ba kena bango yolo biso betoke ti kuna pa ya peso pa wa peso e pa wa peso to vandi to yoga bango o bana le to longwe to e folo kwana to foto tika hein ba tika e folo pourtant ba uto yemba na non asa mabe do to tika sikonga na jona mabe nini susu siko bango mabe uzala wana nini parce que mon temps mbongo zozala na idée voloko ezokozala ba servir biso nana bino ba semata biso lokwa to bimisa bango lokwa ba bimisa ba nzembo ba ko profiter to aider to pesa na ba musicien mais na kati wana ba mingi ba na kati na bango ba o musu bazaki na mutem ba ko sepela te o mo ndenge ba kama ezaki na mo eloko pe ya durité ah oui voloko falonga alisiko drum on est grosse caisse drum ya biko to kenenge na ngoti pa kenenge tipa na pa ya pesho bo kenenge ngoti kuna kenenge tikuna ko yembi ko yakina bino to ke biso zo mikasi na butu wana te na biko pa la to ke ko oh non il faut ko wana donc to tikie groupe to comme pa bo di ma kama ile société to fandi kaka mana jio to fani ga to yogi bango tant biso to bimi to zongi na biso kuna to kena biso ka makolo yoro to pa balai to kena biso to ba to idée nini ko kabana nyoso wana gros lai grosse que c'est tikali kuna so to vana biso to zongi na biso kuna lai bango azela biso kuna zela ka ba zela to ya gate atini bazo ba misela bango mususu sikolo kola drum etikalaki drum on a pari on t'a passé ma pesa pas drum on a passé on a compté voloko drum bosques elle est moi complet quoi parce que les mozons ça ah va voloko et c'est quoi vieille diora on a vieille diora qui na vu une mo vieille diora mta na ozong akimfuka bango
avuki kuti takotika yepa apesho akotika na ndako azwi azwi ngati na karna ye ayena yo koloba na vie didiorani vraiment akoti pa apesho abengi yeko po abenga na komuni yo André wapi grosse caisse pesho rolengati vie penza azwi tout atina karna ye azena ngo. Donc, et là, on dit, bah, on va reprocher ça évolue. C'est une incompréhension. Incompréhension. Et là, moi, il y a ma tête, c'est une incompréhension. Incompréhension. Et en plus, mon groupe, on a dit que pas de il y a bien été quoi. Et si donc, bah, cocoter. Ah, mais si tu es au Kabonagate. La soirée, on attend pour mon évolue. Bon, c'est ma bonne kuna quoi. C'est-à-dire balongolio. Na va du côté de tala ba kamaba yebisi so boy. Ah, tu vois na biso pete. Tu kenda soute. Avant ba continuer na ba. Ah, bon évolue ka jisande. Ah, yebinza lu ba trotte hein. Kia do boy. Aza kutukuna te. Ah, occupé mote. OK, c'est couché. Ba donc ba ke biso to tikela to continuer. Koni vadio ti muke tu wazi Junes mama Junes janana li felo moto ti après ngana ko zo silutasus OK zo siluta avant pourquoi boulaki te ponga ayeba po ayeba yemba ko na aboya kliboso na ko zo e pa mama ba misto kana zo ba menga na isifi bakasiri pa bakasiri na ke uzwaye na bitoke boy na bitoke yi kata toke na ye voloka yoki siruta zonga kisute atika likuna akangi olala kaka kokota mbawana moi ndinga kokota na isifi ah ouais OK c'est continuer à un moment donné Joe Malia Kezaiko Joe Malia kenda bena to beta concert na Funa en plein concert donc tozo beta na Funa Zaiko azako beta na Maelika tikoze bika Joe Malia zali toke concert be aroya tozo beta oh Joe azoko mate Joe Malia zoyate pamoko fie de noa de côté wana oh Joe Malia zo beta kuna na Maelika bah il va déjà donc Barbie Joe azakuna na Maelika zo beta Homme, quand ta performance baisse, quand ta confiance disparaît, quand ta vie intime ne répond plus comme avant, tu n'es pas seul. Maison des Hommes met à ta disposition une large gamme de produits spécialisés de différentes marques reconnues dédiées à la sexualité masculine. Faiblesse sexuelle, baisse de désir, manque d'endurance, fatigue intime. Il existe des solutions. Ne garde pas le silence, ne souffre pas en secret. Va chercher les produits qu'il te faut pour ta guérison, pour retrouver ta force, ta virilité et ton équilibre d'homme. Maison des Hommes, un espace discret, professionnel, pensé pour aider les hommes à aller mieux. Prends la décision aujourd'hui. Reprends le contrôle de ta vie intime. Maison des Hommes vous accueille à Huileries Kitega, numéro 163, commune de Kinshasa, en face de la station essence Kobil, référence Salon Franck de Bruxelles. Pour tout renseignement, appelez le +243 89 011 49 75. Maison des Hommes, pour vivre pleinement heureux. Non, tu accompagnement. Accompagnateur, Zaki. Non. Accompagnateur était Juram. Ah, ça, c'est accompagnateur. Quand on soliste. Ah, bassiste, c'est soliste. Binode. Binode. Tu peux te conseiller na Funa. Wana na poli. Te wana poli. Te wana poli à. Aïe, te. Napoli. Le bango ake.
te Polia ya kambala mo te. te wana poli te. Polia ya kambala mo te pour remplacer chaud. Wana poli te, wana tozaki na nani ndenga. Ah, ebani te. Petit bavo ndenga. Ah, petit bavo. Ndenga. Azaki na stukas. Ah. Ndengas. Tozaki na ye, et puis tozaki kozwa kisola nzita. Abeta na isifi? Ah. Siko tozobeta biso de ndengas na ngai ngana bas. Dio malia zobeta na zaiko kuna. Akeneki una posaki vie bapius abukaka guitare. Abeta biso solo. Donc loko abuka guitare, ale balubi bakozole bassiste baye kozwa mala moko dio. Adio akumubeta kuna. Kokota mbakoteki zaiko ngana juste continuer. Mais là, il suffit de voir bassiste moko Dada. Non, Dada azalaki na Yoka Lokole. Na Yoka Lokole. Dada com. Dada com. Il est na Yoka Lokole. Mais si quoi, tant que Dio Malia kina na remplacer qui? Tant que Dio Malia ke, ngana bano continuer obeta basse. Toyo kozwa bassiste muso Jonah, azobeta na gauche pe lisusu. Jonah? Na suna idée. Azobeta na gauche. Kani to oyebi to kasa Dio Malia yayi pa kubeta na gauche. Yene mtaya tuzwaka. Mwana pa yolo mais côté ya yolo sud. Ouais, yene mtaka mo bassiste. Mais alors, orchestre continue, samba papa wemba différence ni ezaki. Bon, différence ezaki kaka. Parce que tant que bango ba kena osature nyoso te. Parce mon tant boza groupe bozo yemba place moko et ça le style ya bino parce que ba voix na bino ya mwana ka boke na ngo. Biso tant to zipe et comment il passe evoloko na vadio. Et ça qui peut bien. Ba travailler peut bien tout kubeta ba concert, ba enregistrement, tout ça autant bon bien. Tant peut aussi ba selu tabanini orchestre penza pour ça que quoi. Ah ouais. Pour ça peu moi ba voyage. Na isifi to bi matin. Non isifi to kina nulle part hein. Ah. Mystique orchestre ata braza bokenda te. Tu dega na kine. Alors, tu as commis dans 77 et Volko Longwe 78. 78. Et Volko Lembine suffit. Bon, makamususu ba na télévision te hein. Bon, ça dans mon histoire. Mais eza histoire mais c'est pas bien. Eza histoire. Donc au moins Volko tant to na isifi. Au moins Volko bien bloqué. Auto devant moi d'abord qu'il aille. C'est mon et na ba mona kaka musu zaki mona te. De ba ko mekaye dans Zaiko. Bon, Zaiko ko. Mais l'intérêt ni Zaiko ba ina succès na bango. Na lebso. Bien. Ye kaka. Mutu sote. Zaiko ya ki au top. Mais ye kaka. Donc, azome kamekaye. Allez au kufa ko. Comment ko bela? Tu vas na mko mususu n'est pas evoloko. Vadio ngai na ebiti sona tu. Wana tanga bango longwe. Mikolo ka balongwaki. Fin 74. Et tanga semaine ka bango longwaki. Semaine d'après faut tout beta na fikini. Sikoyo tu vandi na portail evoloko. Toyoki lokola moi mutu asoka pasole ya mpule nesaka poup. Vous acquirez bon hôtel. Toke to fungoli portail hôtel mais rien. Bon mulangi toki mutu pasole mulangi bo. Rien, toyoki na msoka kanite wana ngana réaliser que après mulangi ka bo tout monde rien. To vandi to bina mo evoloko buto mo ebimia. Buto mo sebimia. C'est comme les boutons qui bimaka oza tendance kaka simba otobolango tanga toboli kaka bani ko fina toboli elongo komika ko vandovim bisa mai banini nini susuboy azako obligé ayemba na ba sparadrao
tobeti na foire atia baspalade la obetaka bino moko kuna mpo ezalaki borkestre kobeta na foire lelo yango te tobeti donc na baspalade la ekontinuaki ekomi kaka kofina baniti bani kosala noire banini mo tellement azalaki so omona bamisie bataka mpenza na makambo mabe evolo bataka ye mingi makambo mabe oui aza mobali so nzambe kaka agardaka ye bon nazoyebi soko nzambe kaka agardaka evoloko parce que komeko bameka evoloko eza ya kosakana te alors ntango bino boza na isifi wana shock star na pardon yoka lokolo esalami kuna ambiance ya ndenge entre bino toza kokipe bango kutu te abokipe bango te abango bayaka na moto makasi babakaki na succès na moto okipe bango kutu te alors moni evoloko bakomekameka ye rapport nini ezali na retourne na zaiko singa na toujours question retour na ye omoni retour na ye efale ka azonga abetela bino lisolo to nini yango nalobi makambo mosusu ezalaka le mosusu kilo koloba omoni azongaki na ntina expliquer biso ata mwa ndambo ata mwa dimi azonga na ntina parce que bango moto makambo oyo mabe basalaki eutaki kuna bazalaki oblige azonga kuna ntango azongi kuna batiki ye calme azongi bien ntango azongi batiki ye calme omoni ntango azongi omonaki succès akomaki nango te alors natuna ntango alingi azonga zaiko est-ce qu'il y avait des signes ou alakisaka bino ke azokoka so isifi te no lelo wana bazosala ye akomi kozala mingi na pepe feli basali banzonzingi omoni kozonga na ye bamoni kozonga boye mpenza bazolinga te po azonga malamu na zaiko bamosusu baza kobude kua sikoyo pepe basalaki nini na pepe basali banzonzingi oyo barévélation bandi basalaki wana barévélation na bakotisi muta omoni kozonga na ye na zaiko mpona convaincre bamisusu ntango basali barévélation mais barévélation ebimi evolokaka na zaiko déjà on dirait te nanu te nanu te omoni succès wana succès ya barévélation tindi kozonga ne mpenza kozonga bien na zaiko yango ma toi yo moto ozalaki proche na ye est ce que abetela yo lisolo volonté na ye kozonga na zaiko non efoloka aza moto alobaka tro te rien yo mpo ozalaki surpris ke azongi zaiko evoloka alobaka tro te akoloba makambo boseki me makambo mpenza okende masolo ya banoloba jamais atangaka mpe komba bato te ye alinga mpe masolo ya bato te ke oyo bana kotanga moto wana boyeboye aboyokana te aye biso tala tika masolo tosola masolo na biso alors azongi zaiko bino na isifi otika na ye otango azongi zaiko esifi eza su te bazongi na ye te tozobeta histoire oyoki ke voloko azongi zaiko siko bino botika na isifi kuna ndeni te isifi ezalaki ntango ye azongi tokontinue so isifi te moto na moto sikoyo debre sali réunion non elere moko ntango azongi kuna tobandi kobeta na biso na vadio bocontinue na vadio kaka tozobetaka na biso mais eza kotenir te kua tozobeta mais eza kotenir te ti bon moto na moto avai na ye bokutana te nanani na evoloko ntango akoti zaiko oti kokutanako bobota lisolo te me ndenge osali biso te bolobango mpe te rien rien yo mpo ondimi lo okobe yango kua mais okotuna ye sikoyo mpona ye volonté mpe ata mwa lisolo ata mwa explication rien evoloka aza moto alobaka tro te rien alors isifi ekufi wana atikaki yo wana soliste ezalaki poli te wana poli asa akenda na poli asa azongaki na ye azonga na kosakosa poli asa azonga wana soliste nini soliste ozalaki na ye selino
batubele tobosana bango Serino. Serino, ça me dit rien. Serino toyaki na solo Serino. Biko azali Nani? Biko azalaki nanu Biko azalaki. na champ Na champ tozalaki ntango tozalaki Vadio, Seluta, Junes, bango wana kaka. donc comme mpena mwana Bendana. efoloko azongi yoka lokolo mpe kuna ese mwangana deja te wana yokoloko ese kufa. Donc sikoyo evoloko ntango azongi succès ya danse. Zaiko basali baobi banini succès donc terrible. wana yo oza wapi nga sikoyo navaidanga kaka na pale naobouge te. ofalinga na pale ti sikoyo vie missionno oyo ozwanga ve michelilo alongo yoke jazz vie missionno alongweko jazz azinga tobandi orepete na funa asali orchestre torepete na funa orchestre macfe na funa macfe international torepete wana nani Joisa Makio na sala Asikapela on a le Asikapela et puis Seluta attends Seluta te ana Seluta okenda ozoye Seluta na ko zoye bon posani musicien moko na John Nickel ayaki na macfe oui John Nickel tomoni après 23 ans na John Nickel bon posani laisse la scène par wana ngaza sute wana oza sute ayaka après wana ngaza sute pourquoi okenda kozwa Seluta Seluta ngaza zoye mingi parce que donc aza mpenza aza na talent bon ye loko azalaka na courage ya kokende kosollicite te nga mutu nakozoyeka so nakepa efo nabenga ye même ntango na grand zaiko nga mutu nabendaki ye d'accord même na ye sifi nga mutu nabendaki ye tokoma na daiko na macfe ofandi noka quelque temps olongwe na yo ntango bango bake Uganda bon Seluta pa kendaki non Seluta pa kendaki te je crois que na balese la salle esimbi te un mois quelques mois olongwe okrewa ofandi noka wana tokomi deja topusani 79 bevoloko bayi korevoke bango na Zaiko wana tokomi na 1080 donc bato baka 79 po tokota 80 quoi barevoke 80 mpena na kati ntango barevoke bango ale sikoyo mana komi batindi moto aye oluka ngai bato bacomprendre histoire yango barevoke bango bongo te balobi evoloko bozi nzondingi banzondingi eleki bo mpe manana ezalaki Zaiko so azobeta bon banzondingi ezalaki Zaiko mona azobeta baza na po bazaiko bakomaki ebele bachanteur bakoma ebele bamusicien bakomaki ebele donc mona Zaiko na journée moko akoki kobeta ata 3 concert facilement po bakomaki ebele bon bango neti bakinobeta na bapepe banini baningana mosusu bazomonako mabe pourtant pepe abeta na bato yo ozala bon quelques concerts nazalaka na bango mingi te mais nazozala soko 2 bo nazalaka okenda na bango boke mpe na komba Zaiko donc bazobetaka Zaiko te ezalaki te nde nzonzingi Zaiko soko babete esili bayebi suka nango fo bakende mayelika wana bachanteur banani chanteur yaki Voloko Bozi yenga shake down pe bango 4 na shake down so babeti et puis bake okutana après mayelika te pas concert batu la concert ya mayelika bo baninga na bandi bamonaki baza komona mpe bien te quoi basali réunion na mosamba yebisa chef d'orchestre balongoli bato chef d'orchestre Pepe mais bayebisi ye te bango basali réunion na bango barevoke baninga sango te pepe ayeba amoni kolonga
pepe siko amonaki yango mabe afai koma bino kine réunion nga chef d'orchestre nayeba te donc lokola bolongoli bango boseki bolongoli bango mpo na nga ndenge ya monaki bake balongoli bango mpo na ye adu so bolongoli bango mpo na ngai adunga mpe na kozala te naza na bango omoni pepe awelaki intérêt ya baninga mpo ndenge basali bamonika basali bango mpo na nga tika na protéger bango omoni pepe mpe alandi ake na bango bango bamoni moyen te pepe ake bo ndenge nini basali tout ale bakutu ye lisusu bevoloko banini bango bazonga mpo pepe ntango bango bazonga pepe mpe akozonga ntango bango bazongi kuna pepe alabe jamais ngai sikoyo nawelaki intérêt na bino bozongi ngai nazonga su te mpo pepe azalaki na idée osala orchestre te nde masolo abetela yo azalaki na idée osala orchestre te omoni mpo ye awelaki intérêt baninga ntango bango sikoyo bazongi sikoyo ka ndenge ezalaka bato te bafanatique bamaster luka mpe bazongi asalaka mofuma ntango bazoswana wana yo oza na pepe deja banani bakoswana zaiko na pepe batransaction ewumbelaki mais oui ntango wana pepe bakomangisa korepete na bevoloko mais ekendeki molai te mais barepeta tokorepete na groupe wana mais oui tokorepete okoti torepete zaiko deja tozalaki na kombo te tokorepete pas evoloko borepete pa evoloko na pepe ouais mais entre temps Otis Mbuta aza wapi wana Otis azalaki te Otis azalaki na poto tellement Otis ayali te Otis ayali mikili mais bino bozolinga neti kolongwa te mais bobandi barep déjà tobandi barep ko pepe solo yo na accompagnement na Mbuta Sansa Mbuta Sansa Santos vieux anakufa Mbuta Sansa na si Joe Mali na bass Joe Mali drum boyaki na juju na juju bosikoyo ntango bakuta ye susu bevoloko bazongi pepe amoni baye bazongi jamais nakozonga te tia ndenge elekele kwa ale basali orchestre to yo mpo na motema na po sepeli balongola bango bazongola bango comme ça bosala orchestre na bino mais tozalaki déjà wana omoni tocontinue pepe bon tocontinue kaka tobandi korepete na biso wana na chant wana biso totika mpo volotan bazongi bazwaki cheke dan te yengayenga te zaiko aboyi bango azwi kaka azwi ke voloko na bozi na Jomali bango mpe bakendaki to bango baboyani bango kokende non bango balingaki bango te bazonga kuna zaiko alingaki bango su te donc yengayenga cheke dan moya bango te totikali sikoyo na cheke dan tobandi kobeta yengayenga tozwi dodo monoko dodo seluta junes junes mpe abeta kuna na mosusu tozwaki evolokai evolokai nani lisusu bango wana tozalaka na bango tocontinue te ale yengayenga ye kolongwa na ye ake gabon longalenga longwe na ye ake gabon orchestre bapolisier ezwaka bango bake na bango gabon si totikali bokotaka maki biso lelo totikali na mpo bobima sikoyo bolongwe na zaiko oui tokotaki maki sikoyo na limete pere bifalo sikoyo tokotaki na nini ezalaki nini ya pere bifalo place yango na limete pere bifalo moto azosokipe na place wana tokotaki wana te tosali sorti esimbi mpe mais oui pare ezalaki franco pere bifalo mpe azalaki dongo na vis à vie e tobimaki yango wana osali plein bato ozalaki après wana nde ekomaki mobulu ande ntango tobimi wana tobeta après bato bazalaki ya soute
beaucoup de mal. Bobeta bolé musubuzaka monaka 10 personnes ka bazana kata ikala. Busani. Buzobeta kaka. Aussi mi mutuko. Ah, toujours mon ngo kaka bon. Ezaka ibandisa bongo mais ezako persister. Voilà Zaiko monte avec Roxy. On ba oseka biso mabe. Abando seka bino. Vis-à-vis. Non, koseka kaka na bato ba fanatique na ba fana. Oh botika na bino. Biso Zaiko mawa. Ah oui? Koseka quoi. Après Banama. Nde tango Pepe azui ba gala. Ba John Nickel. John Nickel ba bi boko nozo ba onanji. Ezaki concert moko bango azaki babeta ki enlever des rideaux. On est au caisse ba John Nickel. Gala John Nickel Carlo na Joe Poster. Joe Poster. Joe Poster. Na ni mwana mususa chanteur comme Zokima. Tant ba yembi ba yoka yembi na bango basu bango tout. Basu bango tout. Ba ni ko répéter Joe Poster azobeta na Kara. Na Kasavu bukuna. Kara kako ya Longomba. Na Kasavu buti. Po ipe azoyemba wana. John Poi. Na Kara wana bempo azoyemba pe wana wa Longomba. Donc Joe Poster azaki wana mutakena ko Joe Poster GMT. GMT mtazwaye. Wana tiki John Poi kuna ya yene na Zaiko. Te wana John Poi azaki te wana John Poi asa koti jazz. Ça na base asa koti. Asa koti jazz. Wana John Poi asa a koti no jazz hein. Déjà, jazz depuis 78. Wana John Poi asa na jazz. Jazz. Mais asa pe na Kara. Alika na Kara. Si. Franco Azuye na Kara. Tu Joe Poster. Tine to kengi maki. Ok, Maki. Na Kisantu, na hôtel à la Moulée. Boyoka pena ke zo simbate quoi. Nous on a une idée déjà on a que de quoi ba chanteur Moussa Seka. Faut tout répéter pour cohésion ça là. Nous photos à l'internet quelque part. Mais bon on va chanter Moussa. Bon ba chanteur n'était dodo seluta. Exactement ba longwa ki po ba yebi Moussa ba bon chanteur. Mais idée c'est que ezalaki ne ba fanatique ba nini ofuka ka orchestre beta lokola Zaiko ya ngwana ezaki ya onde samaki bongo mais sinon te ba ezatende ba zaki ba yeba ki loko te ba yeba ki musala mais bino pe bon dimaki yango quand même ki bo beta ne Zaiko bon tango majorité bato bazo sepela ne même bien faire ki ça sepela ki bongo siko ko lobani. Et en plus et payaki hein tango bazui bango et payaki pe changement côté hein. De la bateau bolongola ki li joko papa zalaka. Non, li joko ba milongo ka va. Alonga avant. Kena e wala kena ke viva. Li joko ba longo na déjà. Na li bongo na li leki akester na ni. Joli. Yepa umelagite. Yepa umelagite. Ayega ke mutazaki mwa muke nani Serge Kiambukuta. Lemvo. Serge Fandaka. C'était le moko à Kene Braza. Le temps bouti, bazui de far boye. Alors, et là on peut kozanga bineko. Somo. Succès danse. Mais kaka kuna na kisanto des fois okaka tango ba yebisi biso ka mo chanter mo waye maka fanfan. Ala terrible na orchestre Somo West. Ba ko mona yete. Moni ba soliti abani goya mais azoko za na makite ponda kuna bonka pembeni akoya azongi na parler siko mukoleza yaki ya ke ba bibisi na miso ba tutolo ba lokola test quoi mukolongo pe vie de noir d'azalaki na yebisio kisanto école kuna ya bana tu babukani do miri ya la muleli nga koya tito aretaki Kisantu mobimba na bamusuba kuti mbanzangu pona mutu na bango siko defo ninga binaka ba Joe Poster bazako bina na bango mais ko bina etalaka malembe quoi
tant que des fois abini ils ont le à bouger bango bango pe batomboki faut ba yeba pe bango danser au moins c'est que place makamte ekendaki ah bozwi des fois à côté des fois à côté papa que kosenga permission pas père na bango père na mon pas autorisé albi bon na pesi yo mwana mais akende pas motu te et pas famille te famille na eza yo tata na eza yo mama na eza yo moninga pesa ki des fois et on des fois ça vous avez pas pépé ah ouais kokotana ki bon des fois il y a qui na kumfana pas pépé orchestre pe mwambongo comme kota ouais allez makamiko motambula nani oh nani Ben aye ko solliciter des fois tu binoye oui Ben a pata ay bongo siko mutu na pata ba pesi yo bonani ya sani dina ye c'est quoi ok bonne chance te ok oui mais orchestre continue et continue succès pesaka et continue oui ozwa Jeffar Jeffar azaki déjà tant des fois azali tout de suite Jeffar Jeffar a une des fois oui d'accord des fois Jeffar vous avez découvert moi makasi non nga Jeffar na ngino kute mkono na répétition na yebo ba be chanter mo ga yekuna asemba terrible en fait chanteur kaka quoi là ce qu'on a côté na bazo ko yemba na mi bati ba bafle ngale mi poni bozo sale test mais ayebit botika makam bokata ka test wala ayebi botika pour yoka déjà et le ko reprocher ça te donc okota ne utaka wapi bon ba azoko zana matete na ibite so orchestre na zako beta mazo vana matete na ba master na ye ce soir bon si ce soir attaque voilà terrible ok bon Chimita est quand Chimita zalaki azaka Chimita même temps ba celui to bazaki Chimita zalaki na ye pour Chimita moyen bana ko beta zate parce que azo pesa cours azaka prof na mashaka na sayo kuna azako tangisa donc tant penza ya niti mais azako za na ye tant siko ba wana ba seluta ba kei ba nene a esika siko yo amoni ke penza ke ya bana ko yemba yemo Chimita azaki na ye azalaka na ye déjà yes d'accord Chimita na seluta baza grand frère na petit frère baba ndeko mais kasi Chimita na seluta baza mama kulutu na mama leki même père même cousin oui c'est des frères cousin peut-être direct d'accord seluta mu Congo oui na kansa mongo te musingombe musingombe comme na mboka na seluta ata moto na c'est l'autre c'est le combo aliko munzambi wana Chimita seluta comme mboka zo kimanga bisingombe d'accord alors après wana toloba tomoni va chanter musuba ye neti ba bozu soliste neti nene jafara kotaka na zaiko nene ayaki nene bongo wende pe ayaka bongo wende pe mais oui bon nene bongo wende ti nene akena ye akene kuta west kuna akena ye bongo wende pe afandaki ti nene akitana la star te la star ya manœuvre te akende na West Afrique akende ko beta na kuta ba bene kuna après azako ya ayaka bazani ba kuta ba bene sikoyo nani nani Jacques ti Jacques azongi ne su azaki kene viva azongi su viva kene viva biso to continue na biso pepa tikala yemuko na Baroza Baroza pa yaki wana tuzana Baroza te kutuna bosani wana Baroza zali tuzana ba tant que maki na Baroza
Ah, Barosa alaka. azalaki Petit mot a dit mieux. na barosa Ya utaka kotaba ngiringiri kuna. aza kozala kote wana na barosa Soliste. azosala tout Ah, accompagnement bassiste. barosa azalaki na talent akobeta nyonso. Borokita ene. Bon, bayebanaki na pepe yanga na barosa nde bayebanaki na pepe. Aza kokuta ye pepe mingi. Donc à un moment donné, Johnny Kell a longwa. Longwa kosa orchestre na ye. Super wow. Ngakuti na supplier na olongwe pona ni. Ngabi zonga lingite bon. Mais yona ye boyebanaka déjà. Oh, nazo biso te toyebanaki na quartier. Na orchestre tosaki ya quartier, ye chanteur azoyimba luka yulu. Ayemba tu. Oui. Voilà na matete. Na matete. On va se retrouver na Zaiko. Ouais, te na Macfé. Ah, na Macfé déjà. Voilà. Donc beaucoup t'en a plusieurs fois. Na Macfé, après na Zaiko wawa. Tant à longue na Zaiko wawa. Akosa orchestre na ye. Asa l'orchestre na ye. Kolonga nyonso kwa na balonga. Alongwaka. Bondira zonga kasusu. Non. Te pourtant wa damwa ye bayemba na nani na Bibiye, kolanda kate masengi. Mais wana na longwe te. Wana na longwe te. Ah bon? On dirait à Tama Zongi. Te azongaki te. Ah. Ne wana na longwe te. Mais il y a longwe na Zaiko quand? Zaiko wawa. Tango Adamo aye, pour Adamo yaki parce que j'ai fait un problème de santé. Ah, peut-être expliquer biso. Problème de santé. Parce que le combo insisté ailleurs. Nabani nzete mtangana uzo Adamo po ayibana na nzete. Adapté na le combo mtangana uzo. Adamo aye. Tango Adamo aye, Johnny Kell azali. Après quelques temps, Johnny Kell parle longwe na ko sa orchestre na. Ah, d'accord. Mais balobi nani Jafara sepelaka mingi tena arrivé à Adamo. Il a fait un peu la tête. Enfin, na évité, mais na limité. Na limité. Adamo nous a expliqué, c'est qui moins compliqué, mais après, ma combat pire. L'État va se comprendre. Ah oui? Alors, Zaiko Ekei, Boussaï Banzembo, Wana, Boza toujours dans la label, il y a VV. Wana dem to tiki VV. Ah, bon, on a VV. Parce que contraire, comme il a soukat. Tant contraire comme il a soukat, bon, tout le monde a besoin de la moussous, hein? Ah, pourquoi pas? Bon, comment qu'il a, tout comme ça presque partout, hein? Ah, bon, comme il libre. Ah, libre, quoi. Au Dieu, elle a quand? Dieu, elle a ben, presque. Mais il peut na Damo, hein? Ah, Balandani. J'ai fait après Johnny. Joel est quoi? Nana est quoi? Joel. Mais Tamoko, j'ai fait un tiki bino qui na frisa. Viens aussi qui a battu. Alessia Moral. À qui na frisa? Petit frère. Il faut que nous regardions. Donc, moi, je suis moral, hein. Je suis kune zaka danser. Qui m'avait. Ah oui, Makei Kaka. Mais il y a des gens qui vivent à Zali, tout bien. Mais il y a des Alors, Bino va continuer quand même bon. Tu continues. Tu commences à voyager, tu es Gabon, tu es Niger, tu es... Ah, beaucoup de voyager. Garçon, tu es comme un beauté. Tex. Ah, Tex, c'est pas ça, mais... Ah, il peut Bino. Tex, c'est pas ça que vous avez besoin. Même à voyager à Gabon, tu es hein? Ah, mais là, ça va quoi. Tu es na poto. Mais avant ça, ma relation avec nous, c'est quoi avec lui? Ah, tout ça, c'est bien entre les musiciens. Entre les musiciens, tu as sur la pour nga nazaiko camarade nanga za mwangana. On a parlé tout fan épisode pe na kepa na bango tout tamula épisode. Mais oui, Enoch pire. Ni ga gone Enoch donc
Pirio. Ah. Na matima pe boye bana déjà. Mais kasi matima ki vie nanga tozala to répéter na bavi mantiamina. Vie Zéphire. Zéphire. Bongo pepe na ba masala. Dans Zaiko na Zaiko wa Zaiko. Ah, pepe azozala mingi réservé hein. Ah. Par contre en relation avec Penater. Bon réservé tellement. Que concert mon boye akinobeta na Zaiko tout ça. Ah, betaka moko ya anniversaire na Paris du peuple. Ah voilà. Mais pepe azozala mingi réservé. Que yaza na bango trop non. En tout cas. OK. Alors, boye poto, pour que c'est Koufa, on ne comprend pas pour non, ça. et Koufa, batumbi akasaka que c'est Koufa. Tu sais, tu soulèves ma kamnabiso bien. Tant tu es poto, izaki, tu soulèves, ils attendaient tu es poto, tu pannes, tu vends, tu bottes comme poto. Tout ça là, na pépé, hein, tu commis, tout ça là, n'est pas sur ça là. C'est-à-dire N'est tu coûtes baninga, quoi, bamsozo ça là, bani pour. Na poto so kolibika musique pour galérer il y a danger. ah poto komi tozonga soute on a idée ne to na wa pepe muto kozonga azate to vanda to débrika ninga baninga to bazo débrier mais soko conseil zali to ko beta ninga salamaki to vandi muto na muto azwinzela pepe pa azwinzela mais soko likambo zali to kutana ne to saki zaki tende ko orchestre panzani moto te mutakima gaza te au poster lokola akokaki na ete poster za okoka te akoki poto te azomona kaka vie moyen te bon préféré zonga na ye bon okanga ete azongi na ye ouais mais étape moko adamo atikaka bino akendaka Zaiko bakendaki balongwaki presque bango nyonso nzela moko ah na Jefa laki Adamu ake nani Baruza bake moni balonga presque balamoko mais ça cause que vous préférez voir faire na poto te moi ba kumingi quand même non ba talaka Adamu ba solliciter na Zaiko ake na Jefar na ki cimetière sikadia katata Baruza ake bon Jefar bake ezaki tende bokozo yango na passer déjà tu m'as préparé la poto avant na finançant poto muta finançaka ngo nani bozaki concours ba lambiki pe bazaki na kati hein ba lambiki moi groupe papa tsalaka quoi d'accord en tout cas vieux tobeti lisolo ya trajectoire na yo mais na kolingana yamba yo lisusu tobeta lisolo ya rumba ozali arrangeur ozali mutu osali bason tobeta na lisolo ya rumba tobe importance ya bason qu'est-ce que tu peux apporter sur la rumba obi rumba eza na UNESCO depuis 2021 babi photo créer biloko ebele tout autour sinon titre wana bakobotolango ouais on a rebenga yo ozongela biso na plateau tobeta lisusu au moins on l'oublie comme rumba ko rumba eza na diversité na ba rythme mais batu mingi bazoyoka musique mingi te faut koyoka ba minute traditionnelle koyoka et kofungola yo mémoire qu'est-ce que vous lakisa bango makambo wana omoni nete ba bibliothèque bazali omoni te viere elema viere ikamona po bato akuto yake te viere aza bibliothèque aza na diversité ya ba rythme ya Congo mobimba viere azaka na ballet national aza na diversité ya ba rythme ya Congo mobimba traditionnel donc ba solo toyokaka ya sika susu ekokobima mais oui ko créer à partir ya koyoka ozoyoka ba yanzi babetaka ndenge nini banani bazobeta ndenge nini bazobeta à partir wana eko inspiré pe bino mais soki bozoyoka te bozotourner à rond otourner à rond neti babiloko ya ba grand calais babiloko to ya calais bamosusu bayokaka yango te eza na biloko na kati mais oui mais basilisi yango kosilisa mikolo tozoka bano ya lelo bakomi na babelabela bafranco bazozwa quand même biloko
mais faut koyoka mpenza be Kofandela yango mpenza. barythme eza ndenge nini couple parce que eza na badiversité nango eza kaka te rumba eza modele moko non vie tokobeta lisolo mpo bino boreprochaka bapeti entre temps bozoyebisa bango rien il faut que temps bainvite yo oye mpe esalaka bien vie bango mpe balinga fo balinga eloko yango te mais bokopesa bango gu tala lelo bazozonga nsima bazozwa biloko ya kala parce que bayebi ki eza biloko ya moto bavie wana basala déjà barecherche or bakocontinue barecherche ndenge olobi à partir ya bason wana viera elema ayebisanga ke na congo tona bason ebele inexploitable pléthore nani boexploita te pléthore merci mingi vie Adam Wangisa tenir biso compagnie ce soir merci nasepeli mingi vie merci mingi na baadministrateur na biso oyo balandi biso ce soir. En tout cas, merci à vous, amis téléspectateurs, pour votre attention, surtout de nous avoir suivis. Merci à monsieur Modeste Soussou du côté de Londres, et je fais un coucou spécial à wazolamoto.com de notre ami Ness. Merci mingi. wazolamoto.com Ness Napesio, merci mingi. Et merci à Adam Wangisa, merci à Christian Bamou, Coco Chango qui nous a accompagnés ce soir, et je n'oublie pas Roger Kabea qui était de la coordination. Alors, viens, moi, Liloba Souka, Roloba Nini. Liloba Souka, kaka na conseiller na ba jeune artiste na biso, batika polémique, ya koswanaka, eza malamu te. Ba parler mingi, misala ba osala ya musique ke baswanaka, oyo aza boye. Non, faut pas parler mingi misala ba osala. Eza na tina moto koswanaka. Boswana po bozwa nini. Oyo alobi boalo, faut ba tika wana, eza ko faire avancer biso te. Et donc conseil na pesa ba tika bloco. En tout cas, merci Viada, merci Biggie. Alors merci à toute l'équipe. Christian Bamou, Coco Chango et Roger Kabea. Merci. Et je vous dis rendez-vous peut-être demain avec notre un encore des anciens des musiciens zaïrois ou congolais installés à Paris. Je parlais de notre vieux de Kekele, le vieux à Kekele, comment on les sonne, les solistes Kekele. Siram Benza. Siram Benza. Peut-être il sera demain avec nous dans ces studios. Tite Bimbakila, on te fait coucou, sans oublier l'inspecteur Lambert à Kinshasa. Merci de nous avoir suivis. Sans oublier Maman Nicole en séjour à Paris. On te fait également gros bisous. Et à très bientôt. Bonsoir.